Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia mwana nzambe na bomoi ngai mama Deline na lisusu libosa kamera kosala ba video ona kotiela bino pe kosala analyse na ba makambo oyo ezoleka entre Denis Lesi na Parcelle Marcelo et puis biti penda su makasi na saleli yango makambo oyo na moni na 12h ya lelo kaka. Siko tozali awa 16h. Toza 16h na osala video oyo 16h te 16h moins. Pona oto bonde na nga prière na nga ya 15h na silisaki yango na ba 15h30. Siko toza 16h moins na bina sala video oyo. Bandeko na nga makamba Parcelle Marcelo ya liwa ya mwasi na ye. Ndeti nga mama Deline alobaki naza na ba video na nge belé nasala na nga ba video na nge belé nasala na nga ba video na ngo naza nango ba révélation mambu na nga nzamba talisaki nga mambu na nga na partage na bandeko na nga o balanda nga na Deline télévision na posa na sala ngonde mais mamba Parcelle Marcelo oyo na liwa ya mwasi na ye ondire nzambe azolinga to lobelango bandeko na nga makambo na moni na 12 ya lelo na koyebisa bino yango kaka na video oyo kana 12 ele na banda bondela prière à 12h makambo na moni bandeko na ngai na koyebisa bino yango tokende nanu na ba video oyo lobi deja nazalaki kolinga le na yokaki makambo ya pardon ya Denis Lesi nde Denis Lesi asengi pardon pour na Parcelle Marcelo en tout cas nga personnellement ata batu mususu na landi babi pourquoi ya lobi vérité asengi pardon boy bandeko na nga na sepeli na nga nde Denis Lesi asengi pardon ozomone nga vraiment na moni yango mabete asengi pardon mais na kati ya motema Denis Lesi ayebi na sengi pardon pona luka kimia pona mokili o justice ya mokili o bango bayebani bazaboy pona kaka koluka mindondo te nasenga pardon l'essentiel ata Denis Lesi abi na retire maloba wana na ba réseaux sociaux biso ti tozwaki yango si totiaki batu si bazwaki yango efongoli na batu mususu o biso ba Deline le tongai toloba kake liwa wana eza clair te eza boye tala asalaki boye balingi bandima te me bandimaki mpo Denis Lesi alobi po munoko ya Denis Lesi wana eza na 80% vérité munoko ya Denis Lesi nde nga na comprendre yango ozomona siko mokili lokwa balingana na bango vérité te vérité na mokili oyo bato balingaka na bango yango te balingaka bato bakosaka bango bato so baoyebisa bango ba révélation ya bien makambo solo tala boye bango balingaka na bango te bango balingaka bato bayaka kokosa bango epreuve ne le bayebisi biso Yesu azalaki mundele tondimaki le biso ba o nzamba révélé biso ke Yesu azalaki na ye mutu mwindu na Poutine kuta ekozwa révélation wana mais ba congolais baboyi na bango kondima ke Yesu azalaki mutu mwindu ba africain baboyi na bango kondima donc vérité za pasi po bato bandima c'est normal po bana vérité baza mukie bana mensonge lukuta baza ebele katikati na mokili oyo ngana koyebisa bino makambo oyo na moni na 12h non nayebi te na expliquer bino mpona makambo kaka ya Marcelo tunasi na bana na ye na oyebisa bino yango tokende nao na makambo oyo leka na moni bon le na susumuki na prière wana nga bi Seigneur makambo ni na moni manga mona bi nzambe na nga ondi nzamba lingi tolobelaka mamba Marcelo tunasi oko nzamba lingi tolobelaka nkango Denis Lesi ko afanda na ye mpona nalandi base na nzambe ebele musu na monika mwa bestre ndamu natalaki na shebiso alobi pe ba vérité bele mo mbali wana na ente so prophète so pasteur so nani alobi pe balobi bele pona mambulili wana mais Denis Lesi kaka mutu nde po munoka Denis Lesi soke lobi te yona pambola nzambo abetanga vérité na mbunzu abedeli na beti o vérité po vérité fo ebima akati na yo po vérité ezaka vérité Denis Lesi makambo na ye ezaka bitumba ne ezaka poison ba vérité bandeko na nga tozonga nanu na sima bato nyonso bolanda nga ba Deline télévision nyonso o bolanda nga boyebi video mo na salaka nayebi te 2 ans une année passée je crois 2 ans passés na lobaka to bondela pona Denis Lesi
bo comprendre vidéo wana nalobaki tobondela mpona nayebi te pasteur to prophète Denis Lesi tobondela mpona ye mpo nzambe atalisi ngai ye azokota na zamba azoke kozwaka makambo na bango eza ya kobatama bandeko yebi bato mabe oyo bato oyo Marcelo Tunasi bato oyo ya basianse okiti balingaka te mambo bango basalaka kuna ebima ozomona sikoyo nzambe atalisi nga pasteur Denis Lesi akotaka kuna azoke kobimisa makambo na bango ale yango wana sikoyo fu baboma ye nzambe atalisi nga akufi bandeko na nga na motive bato nga bito osambela mpona pasteur Denis Lesi nga soki nzambe alakisi nga moto wana akufi eza mpona bondela mpo akufa te yango wana bandeko na nga tobondela mpona pasteur Denis Lesi nzambe asunga ye akufa te balingi baboma ye mpo makambo azoloba azoke kozwa makambo na bango ya kati oyo koki kobima te ye azoya kobimisa baverité wana yango balingi baboma ye bandeko na nga je crois 2 ans passé tobondela mpona Denis Lesi bato tozala na bango bayebi tozalaki la tobondela mpe mpona Denis Lesi lokwa nzambe atalisi liwa mwa tobondeli nzambe longola liwa bundela Denis Lesi boyeboye ozomona kaka Denis Lesi ndenge azalaka na ye wana yango na bandeko na nga totiaka point na vie ya mutu te ata Marcelo Tunasi soki nanu babeti ekashe te ya monguna mpo soki ozwi kashe na esili soki no babeti okashe te eke yo ozalaki mwana nzambe okenda kuna nzamba za capable ndeti Marcelo Tunasi nde na jui ba message be ba pesi ke asala repentance c'est que soka sali repentance akobika na ye attendez tozoloba pona passer Marcelo tozotia pointe toyebi te lobi soka akosenga bolimbisi pa ya nzambe ase repentir a confesser mabe na ye toyebi te mais tozoloba po makambo eza grave tozoloba po makambo wana eza grave milimo ya bato pase Marcelo makila oyo nzambe atalisi nga melaka wana eya nzambe abi makila bato bo makila bato wana banda kozwa yango wani na balaboratoire kuna na mama yemo akesenga bopianga makila bato na mela non eza bato baya sakrifiaka yango bamelaka makila bato je crois ozomona donc yango wana oyo naye naloba na video oyo à part nan on a koyebisa bino na mona 12 a pona bana wana tobondela pona bana wana makasi na koyebisa bino yango na ina lobake to moni nde na kotika le na moni makambo na 12 oka ya lelo oyo pona makambo ya passer Denis Lesi mamona koti mbamona YouTube pona tala makambo nini ezoleka pardon pona passer Marcelo bana na ye passer Marcelo na bana na ye le nzamba talisinga mambo na koyebisa bino awa nde na koti na réseau sociaux na ye komona ke balobi ke batu bakendaki komenase na butu ya lobi po totana ntongo ya lelo bakendaki komenase ndako bakeluka Denis Lesi epai ya ndeko na ye toyoka awa prophète Ngefa ndenge azoloba toyoka ye po bongo tokontinue toyoka prophète Ngefa ndenge azoloba du peuple aye na tongo ya lelo parce que makambo eleki na butu ya lelo na famille Lesi et puis na mama Rosa epesi biso pasi mingi toza bana na nzambe nzambe apesi mission ya réconciliation et soki mission mpe mibale ezali pardon lokola prophète Denis déjà akutanaki na révérend pasteur Marcelo basolaki plus de 2 heures du temps basengani bapardon basilisaki bazalaki ambiane kosutuka ete lelo yo na butu ya lelo balukaki deja kokitisa mutu ya prophète Denis Lesi na likambo nini mpe asali nini biso tozali bato ya vérité tolobaka vérité alors kokamba kokende pa mama Rose kobuka ndako komenace à mort les fractures individuelles mama Rose asalaki nini bakomi na parti à 1h du matin 01h bazongi na ndako ya résidence ya prophète Denis Lesi malheureusement azalaki te kotraumatize bana komenace meme mama Tina tobeta bamwa masasi est-ce que prophète Denis Lesi azali M23 est-ce que prophète Denis Lesi asali coup d'état ya république est-ce que prophète Denis Lesi asali haute trahison article 165 ya constitution hein pona nini bozoluka liwa ya mutu na komi na ngonga yango te biso tosepeli na yango te biso totelemi awa ete na kati na Hébreux 12 verset 14 chercher la paix avec tous alors tokosenga na likambo oyo
Ce qui bino boza sima na likambo oyo bobima parce que il complet ezali monene entre deux pasteurs basololi basemi pardon alors nzambe azwa lokumu au cas ya prophète Denis bana na ye mwasi na ye likambo esanga bambwa na ye bakufi todénonce likambo oyo ekozala mutu ya bino bozolukila ye nayebi te soki paster Marcelo azokula na likambo esali na butu ya lelo koya na bakaguni na ndako mpona nini est-ce qu'il est criminel koya na minduki armement jusqu'aux dents lelo moral nazosala sikoyo mama tina abimi na ndako ayebi place kovanda na bana te azotambola bana na motuka parce que mutu ya ye déjà azobanga traumatise ekoti epai ya bana ekoti epai na ye ayebi likambo esalami te est-ce que première fois likambo esalama yango oyo papa tozoyebisa bino bakonzi ya mboka procureur général tozobenga bino ministre ya justice tozobenga bino tu bazokamba au cas de quoi boyeba ete likambo eyebani yango ngai naye mpona kodénonce yango ezali malamu te soki batindaki invitation batindaki mandat de perquisition parce que article 12 ya constitution elobi personne est au-dessus de la loi agenda se présenter sans mandat de persécution pourquoi tu n'as pas ordre ya nani est-ce que procureur général de la république asignaki yango mboka etambola na mibeko mboka etambola on doit respecter la constitution de la république tozokonserbeli mibeko ya mboka alors convocation te invitation te tozocomprendre likambo yango te likambo tozocomprendre tozosenga ete biso basali na nzambe bino boza basali na nzambe bino boza bagrand mais moyen kosala réconciliation malamu yango oyo bible ebisi biso na Matthieu 18 verset 15 soki olingi asala mabe bengai bokutana bosolola basali yango na paster Marcelo nsima kosala bolimbisi esili oyo colokide sauvage azota wapi naza na mingi ya koloba te nkolo apambola bino epuis tozobondela mingi mpona prophète Denis na mama tina epuis na bana nyonso parce que na mama Rose baza na état moko ya danger parce que le mal peut se produire à tous les temps. Que Dieu bénisse les communs. Bandeko na nga toyoki ndenge prophète Ngefa auti koloba makambo oyo esalamaki na butu kuna na ndako ya mama Rose Lesi oyo aza ndeko ya mama oyo aza ndeko ya paster Denis Lesi. Bandeko na ngai kaka na kofuye kaka loboko ka nayebi te nzambe kaka ndenge na bandeko luka pardon ya paster Marcelo o asengaka bananyo pour na likambo oyo eza likambo pardon omoni na moma oyo paster Marcelo nde namoni na bafoto ne lobi esala yenga pasi makasi nde namoni bafoto ne esala ye vraiment maatake tozaka batu naokelaki vraiment mawa ndenge akomi ozomona po ifale ndenge azana ifale asala normalement fete fala asala fete me na molimo bazosala fete po sacrifice esalami menaki mosuni boye komona ye ndenge akomi vraiment wana eza vraiment kitoko te nzambe asunga ye vraiment to bondela pone asala repentance alongwa na basanso kito ya kota wana sikoyo ndenge prophète Ngefa uti koloyebisa biso makambo uti koleka na ndako ya mama Lesi nde basoda bakendaki kuna baketi na ndako ya Denis Lesi koluka Denis Lesi so bazwaki ye engai za mabe makasi. En tout cas, toyebi te ese paster Marcelo pe akozala ne innocent na makambo bandeko nanga. Akozala pe na innocent na makambo po balobi ke bakutanaki basololaki asengaki pardon. Siko mateya ona otela bino short o eza ya paster Marcelo si le pardon. Nakuta nonka par hasard si le pardon. De paster Marcelo aza obligé ya kolimbisa paster Denis Lesi. Papa ya mateya na emoko lokola bango ba sataniste bateya kamakambo bango basalelaka te ozomona po ateyaki na église na eke bolinga te boko bozwa nzoto lokola ya nani ya soki nani soki bastar oyo américain wana po boya nango Beyoncé je crois boya nango awa na église po boséduire nani mais ye moko mwasi na ye ayebaki azoke kozwa banzoto wana po ye siko koséduire nani église ozomona yango ye ateyaki pardon awa eske alimbisi Denis Lesi to alimbisi te bato wana basanso kiti pardon ezalaka te kati na bango
toyebi te soki eza bato mosusu mpe bakoki koprofite mpona kotinda bato basala Denis Lesi mabe baprofite mpo biso nyonso tobwakelaka makambo nyonso epa Marcelo antuka wana esalamaka mpe koki mpe kozala ozomona me nzambe oyo tosambelaka kotika te mpo nga ndeka na yebisi bino nzambe aloba tobondela mpo aloba te me atalisanga liwa ya Denis Lesi tobondela mpo Denis Lesi akufa te dona makambo je suis Denis Lesi ngai naza Denis Lesi nde naza boye ozomona letili ke batiki Denis Lesi kimia te biso mpe badeline te ve tokolobela mpe ka makambo yango mpo vwana biso mpe na mokio tozoloba bato mpe bazoyoka quand même ozomona nditi nga boye lobi kutule na mona Denis Lesi asengi pardon na makambo so elobami kaka na ngai mpe nasala video na bi pardon nazomona mpe mwa bagrippe ezomenase banda toterete semaine passée na bamabonde misu tozaza nango nanu mpenza na omona voi nanu mpenza ezongi malonga te ozomona naza mpe na bavideo na nga mosusu nasala ebele nalandaka mambo pase Marcelo si tolobi tosuki me lelo nzambe lera ekotalisa ngai makambo mpona bana te yango nayoki mpasi na bi te funa sala video yango lokola makambo pardon Denis Lesi deja lobi emataki nga moka nasali baanalyse na nga abi Denis Lesi asali bien ndenge asengi pardon aluka ndeka akimia malgré bongo na molimo bakoluka ye me biso mpe tobondela mpona Denis Lesi ata baluke na molimo bazwa ye te ata baluke na molimo bazwa ye te tobondela mpona Denis Lesi mpo nzambe ayebi ndenge ayitilizaka bato bandeko na nga nzambe ayebi ndenge asalaka na bato ayebi molimo mosusu ezokoepuse Denis Lesi alobaka bariske azwaka bariske yana eloba na ye moko Jean Baptiste bakataki ye mutu mpo alobaki verite ozomona molimo oyo ezotinda Denis Lesi alobaka verite toyebi te soki eza molimo nini molimo nini pourkui nzambe alakisa liwa na ye donc apermeta te akufa nga so nzambe alakisi nga motu boye azokufa donc eza kota mabonde mpo na ye akufa te ozomona le wana kuna kipetage nde na banda kolandalanda ye te nozomona antuka baDenis Lesi oyo boyeboye leka nzambe atalisi nga bia nzambe abina nga azoka ezwaka makambo kuna azobima nango yango wana baoluka baboma ye nde sika tobondelaki bandeko na nga tozotia mpase Marcelo bon tolobi te ke pase Marcelo moto akotinda bato mpo basololaki daya na Denis Lesi basengaki pardon tolanda mpe mateya ne oyo toyoka ndenge olobe toyoka pase Marcelo na mateya na ye oyo yaka mike na otiatia mpo tocomprendre. Sans pardonner, on ne peut être heureux sans pardonner. Heureux les miséricordieux. Le pardon te donne le bonheur. D'abord à toi qui pardonne, ensuite à celui qui est pardonné. Tu ne peux dire que tu es disciple de Jésus-Christ sans pardonner parce que Jésus a pardonné. Il a même pardonné l'impardonnable. Jésus-Christ était à la croix, il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Christ n'est pas un modèle pour nous seulement dans le domaine des miracles. Dieu nous demande et il nous exige le pardon. C'est-à-dire que nous n'avons pas le choix. Le pardon n'est pas une décision humaine, c'est un choix divin qui s'impose à nous, que nous le voulions ou pas. On ne peut prétendre être disciple de Jésus-Christ sans pardonner. On ne peut être serviteur de Dieu sans pardonner. On ne peut avoir la paix sans pardonner. On ne peut être heureux sans pardonner. Heureux les miséricordieux. Le pardon te donne le bonheur. D'abord à toi qui pardonne, ensuite à celui qui est pardonné. Tu ne peux dire que tu es disciple de Jésus-Christ sans... Bandeko nanga toyoki, pase Marcelo aza obligé ya ko pardonner selon mateya na ye. Nde biso toyebi Bible ezoko obligé biso. Il faut te pardonner. Ndenga lobi pena mateya oyo eza bongo. Bible ezoko bana biso donc toza obligé ya ko pardonner l'homme passé Marcelo aza obligé akita amata yoka kanda alobi Yesu Masia a pardonné ki o ezaki impardonnable. Alobi biso tozala lokola ye de passer Marcelo aza obligé ya ko pardonner ata eza impardonnable oyo passer Denis Lesi alobi
oyo mpe mokili mobimba ezoloba nango eloba nango Pasteur Denis Lesi ye mpe ayokaki na ye kapa bato ye mpe ye alobi akonfirme kutu te me alobi kaka soki eza vraiment bongo nde nayoki paraître ke akendaki kosala boye 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 nde toyebi wana ozomona sikoyo botokende na ndenge nalobi ke peut-être eza nango mpe Pasteur Marcelo bato te ye tomemela ye kaka asala repentance ye repentance kaka po tolingi te milimo ya bato ebunga susu ekufaka makila bato akontinue komela tolingi te Pasteur Marcelo atika akontinue komela makila bato toboyi baama bana ne beba badetui bana wana toboyi bana bakende sacrifice toboyi nga na oyela bino namoni ana 12 mpona bana na oyela bino ok sikoyo nayebisi bino bandeko na ngai natiela bino Pasteur Modijo nzambe kombo baloba ndeni no baraka Modijo namonaki yango lobi mpo lobi mpenza nafandaki na ngai nazotala na kaka bavideo nde ezolekaleka nafandi na kaka naosala physique na ngai wana na machine na ngai nasomba natia na ndako ya marche naosala na ngai mwa marche na ngai mpona kaka kolongola mwa kilo kolongola kaka mwa kilo na nzoto mpe kotia mwa nzoto souple etunga mpe na batension banini nde nasombaki machine na ngai ya kosala marche kaka na ndako wana nazosala na ngai papapa nazolanda na ngai baémission kako ezokota ekota namoni Pasteur Modijo nazotiela bino yango toloba nalobi teke ekoki kozala Pasteur Modijo nalobake Pasteur Denis Lesi aza na babinemi ebele bato ya science okita Congo baza binemi ya Denis Lesi aza na binemi ebele mutu so ozoloba verité oza na binemi ebele bakofinga ondoki bakofinga oboyeboye mpo ozoloba verité soki opesa bamessage ya nzambe ozela nzambe eke bato nyonso baza kaka wi fo okeba mpo confusion eza na mokili oyo base na nzambe bazobenga bango mpe baya bandoki baoyo mpe ya satan baobenga bango mpe kaka bandoki baoyo mpe ya satan baobenga bango bato ya nzambe baoyo mpe ya nzambe baobenga donc confusion ezali na mokili oyo mais bato baza na molimo santu kati na bango molimo ya kimbangu soki eza kati na mutu wana ozala na confusion te aza na confusion te akocomprendre oyo nde ya solo oyo nde ya lokuta voilà c'est ça et puis Saint-Esprit révélateur des choses cachées kombo ya papa kimbangu eza révélateur des choses cachées ozomona molimo santo azolakisa biso mabombami azolakisa biso mabombami oyo eza kotala ndeti mambo namoni mpona Pasteur Marcelo na bana na ye vraiment ezotungisa nga nazoyeba kutu te topartage yango ok natiela bino wana tomona toza na bato bamipesa mosala ya konyokola bana na yo papa ya koloka bana na yo papa ya kobotola biloko ya bana na yo papa papanga mpona petage nazwi liboma nandimi natikala ata motakala papa panda namonaka yakomaka nguma azomela baetoile ya bajournaliste azomela baetoile ya bana basi nyonso abimaka na bango azomela baetoile ya bana binene ya baminene papa azolakisa mboka ndenge bazomela masanga azotinda bato ebele na lufelo me population bazokontinue kobetela ye maboko bazolongola bango bastress papanga nakomi na suka nakoyi liboso na yo nasengi mawa na yo papa sala quelque chose sala quelque chose sala quelque chose nkolo soko benga ngai sala quelque chose okoki kobotola biso moto lokola baruti te otikela biso petage nkolo non 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 oh okoki kozwa masi ya maselo te otika bisinga motu lokola petage non 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 nini yango tosala papa tosala nini papa naye liboso ya mokolo naye kosala komedi te naye
kolela liboso awa naye kolela liboso ya mokili nasenga mawa na yo nasenga mawa na yo naye koserepante nakwei liboso na yo me nguma oyo akomela basi na biso te nguma oyo azoya kosakola liwa ya batu akomela bana na biso te nguma oyo aye kosakola baeglize kufa akomela biso te tala biloko azosala petage wana azali kopete baeglize ebele fu ekangami bapaster ebele bakoti komela masanga akotisi bapaster ebele na balonge ya kisi azomema bango epai edingwe apesa bango bakisi ya kosala baeglize tala baeglize ya lelo na RDC ndenge ekoma papa oh shapataraba koko buriza tarabababa oh rubadagagaga tala baeglize ya RDC ndenge ekoma papa papa la sengi eloko moko soki naza profete na yo papa petage oyo soki alongwe na RDC te mbula ekwaya likolo ya RDC te kangalola kangambula kangalola kangambula ekwaya lisusu te po ete bayeba oza nzambe ya solo po bayeba oza nzambe ozelaka mpena baprofete na mboka wana kangambula kangambula nakangimbula enoka lisusu te ekoya lisusu te tipetaja kobima na kati ya RDC makashamoikatara pakazikamawamu zikamaru gatara zikamawamu zikamaru gatara makatariralia mambrozika papa nalatili boma papa tala aeskrokanga 14,000 pasteri mosusu aza wana aeskrokanga $20,000 atiango na business na ye akomi kosomba ba Range Rover akomi kotonga bandako azorene na mbongo na papa na bimi kosinga mbongo na papa akangisa akei kofunda na justice kenga na bebisi reputation na ye papa omboka model nini basala nzambe bazali kobomana ozele mboka ndenge nini basala nzambe bazali kobela na mbongo soko bimi koloba eloko kaka bakosala otokokangisa yo papa tokomana niveau wana tino kolonini papa oh shika baba bango susi na bango bamonanga nazokweya susi na bango bamonanga nazolela papa nandimi nalela lelo nandimi nalela lelo nandimi nalela naleli oh bandeko na nga oyo eza nango théâtre te eza vraiment pasteur Mugisho je crois c'est Mugisho Baraka donc ye pe aza moko ba pasteur wana baza na l'église ya minene kuna na Congo ozomona ba monta na banka ba 14,000 ba 20,000 ya defekinga 20,000 bana ba orphelin bazo souffrir kuna biso ndeka na kozwa o apasi kana poto foto tindela ka famille to tindela su ba orphelin mais bango batanga ka ba 20,000 ba monta munene ok problème te pone yela bango ba eza bongo yangone ebungisa bango banzela tala siko prophète azo sa ba vantite azo prier azo bondela pour denile salongwa na Congo oyo esalamika mikolo ya quelque chose passé wana kaka mama Blanche sa kufi wana ka mama Blanche sa kufi nde ye asali prière oyo ayebisi moko na landa ki kana pa curiosité le namoni o na meki kokota na landa namoni moko azoloba na intention na otela binongo azoba passer Marcelo fongola misu mutale mwasi na yo mutabomi mwasi no eza pétage ozomona eza deniles donc vraiment yangwana omoni so na teli binongo ezaka peut-être yete denilesi azana ye passer Mugisho oyo azaka hypocrite te azaka muntu oyo abimaka na ye saja finga kofinga ne pe ba bêtise boyebo ofinga ye aza hypocrite te mibimisaka na ye vraiment ke aloba mais eza na ba pasteur mutu baza ba hypocrite afanda kaka koluka siko denilesi na ndenge moko mabe passer Marcelo ko olimbisa na ye alimbisi atiki na ye pe makambo wana po aza na susi na ye mwasi na ye kuta kei abasacrifice mutu baosenga ye lisusu akopesa banani azomona mokili pe telemeli ye lelo oso na pesi so sacrifice mususu awa donc ekozala nga somo bato bakolapide nga na bato baondima te baoya kondima mbala moko mutu na ezo chauffe na makambo ebele ozomona
po ake nayebi te akoloba mpe mutu molandela makambo wana me na meli mbondo te me peut-être koza ye te mutu atindi bato epai ya Marcel ya koluka Denis Lesi na modèle wana peut-être ekoza pe ye te po passer Denis Lesi aza na bayini ebele ndeka passer Ngefa alobi tobondela mpo na ye tobondela toza bakongolais tobonde binga na tamokole na ye kocomprendre ke baeglise de reve eza ya kobunga baza vraiment ya kobunga na ndako linga so kotala mamba bapaster wana te na bayembi na banzembo na bango na ndako linga yango su te me letili keka baza bandeko na biso toza ka bakongolais makambo yango tobina kotala yango te ekoyela oka komona oka atobima na bango eza badistraction na oyoka te ekoyela oka ta ndeti boye lelo nazobondela na ngai nazokoadore na ngai nzambe nzambe aketalisanga makambo mpona bana pase nani komone nani pase tunasi ozomona dongi lobake makambo ya bakongolais etali biso bakongolais soki biso moko tobongisi te mutu mosusu aya obongisela biso aza te ozomona fimbu na monoko azoba na mokongo azoba mpo azonga na nzela pase Marcelo eza nzambe ta mosusu oyo aloba eza fimbu na monoko ya Denis Lesi ezalaki na nka nzambe mutu ta mosusu abandaki koloba ta mosusu nzambe mutu andaki koloba noya na video mobo na obongisa analyse moko ya Denis Lesi na Kimbangu na obongisela bino analyse wana ya Denis Lesi na Kimbangu ozomona donc vraiment eloko na ina loba tala Denis Lesi aza na bayini ebele. Ok, to continue na video mosusu. L'Église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur internet, je l'ai dit. C'est une salle d'attente pour aller en enfer. Où tu penses que tu es en train de prier Dieu alors que tu es en train de prier les morts. Tu es en train de prier une prière mais qui n'est une fausse prière. Inventée de toutes pièces qui n'est même pas dans les Écritures. L'Église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur internet, je l'ai dit. C'est une salle d'attente pour aller en enfer. Bandeko o ezaka rappel na tieli bino ye moko alobi liaka alobi mpona église catholique eza salle d'attente mpona kokende en enfer alobi botia yango na internet. Pasteur Marcelo ayebaki ke bato nyonso oyo ya église catholique bakotomboka bakolobela ye yango wana nga nalobi ke Pasteur Marcelo alinga babese makasi yango nzambe asaleli ye mpenza bese. Voilà, bon total asko pardon ya Pasteur Marcelo nzamba limbisa nga soka senga isu ba pardon mususu o penda sincère total pardon ya Pasteur Marcelo na église catholique to landa bande konanga o na otela bineza pardon oyo Pasteur Marcelo asengaka na catholique na yebite soka senga su place musu mais o nga na moni yango pardon na e to landa. Je tiens à parler à mes frères catholiques. J'aimerais vous dire que je vous aime beaucoup et que je ne suis pas votre ennemi. Il est vrai que nous avons des convictions des fois divergentes, mais cela ne fait pas de nous des ennemis. Merci au nom de Jésus. Amen. Shalom. Je tiens à parler à mes frères catholiques. J'aimerais vous dire que je vous aime beaucoup et que je ne suis pas votre ennemi. Il est vrai que nous avons des convictions des fois divergentes, mais cela ne fait pas de nous des ennemis. Merci au nom de Jésus. Bande konanga toyoki pardon o Pasteur Marcelo asengaki na video o pa bato catholique. Boyoki pardon place wana. Toyoki penda pardon penda ta msunga nde mutu mato yango lokwa penza mbako mokanganga mato ipona français azo longolanga penda français pour français ezo sisa biso mayele français ezo sisa biso mayele bande konanga tolo bakachiluba lingala kikongo tokoza mayele makasi français ezo sisa biso mayele
to dimine ba français na minoko na biso do na yebite lokwa pe nzambe pe ayemo pa bandaki abina zo longo la français na minoko na onga pe na décider pe na zo longo la pe français na minoko na ngamo pe na décider na longo na banda nzambe la alobi ke zo sisa bino mayele moyebo sa ba invention ezate moyebo kende liboso ezate pour na français balanga bapaya na Congo na biso il faut elongwa na gouvernement il faut elongwa na bamateya liteya solo faut ekota faut mutateya na lingala na kikongo na chiluba na swahili omone kokota mutu bien ba français ok nde na yoki na mwa français mukie o nzamba tikeli ngango na yoki pardon place ote noki pardon te awa toke na pardon de l'ilesi pour te comparer to yeba babi to yeba ba na misa toke na pardon de l'ilesi toke na pardon de l'ilesi. Merci peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que je présente mes excuses au pasteur Marcelo Tounassi. Mes propos ont choqué. Lors du décès de notre maman Blanche, je présente mes excuses et réitère mes condoléances. Que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de regrets que, avec larmes aux yeux, que je compatis avec mon frère pasteur Marcelo Tounassi. Merci. Bande konango moni to yoki différence sorti ba pardon na bango ya lobi penda ke na présenter beskise nanga. Est-ce passé Marcelo aloba kiango alobi on tabika je vous aime. Je vous aime beaucoup, oui. Mais il y a le bipenda beskis. Donc, passer Marcelo, azape na orgueil. Ana orgueil katinae. Ozomona. Donc, yango moni makambo o ete ya ye. Ete ya passer Marcelo. Bon, tolo bela pona denilesi ndenga zaboe. Bande konanga, nga na sala video pona ko répéter mambo na loba kilboso. Na loba kanzamba talisinga. Denilesi azokufa 200 passer sur na bosante na loba to bonde la pona denilesi to bonde la ka pona denilesi bato ebele pe ya Deline TV baloba mama Deline tozo bonde la pona denilesi esika na ko comprendre nzamba bina pa zo uta na makam na kati kuna zo bima na libanda yango mun balingi ba boma ye donc nzambe makam so permettre to ko imaginer te biso to bonde la kaka na kipetage na ye biso to bonde la ka nzambe batela yo mto yebi sungaye. Et puis, après, l'année passée, quand on est aussi là, Nzamba talisa kinga, Nzamba loba nanga na matoi nanga. Na obonde Nzamba binanga Deline. Denile sinenga zana, kote ne nyonso ya likolo bo sa beba. Sa beba me makolone zana nou bien. Makolone zana nou bien. Makolone na nou bebite. So ki makolone epe se baby, esili pona ye. Wana Nzambe mtaloba nanga bon. Abi denilesi nazeku tuko raisonner kutata likamba denilesi te ka nzambe nenga sola na biso aika koloba nanga binanga denilesi kote ne nyosa likolo ose beba nango me makolo na ye ezana no bien penda makolo na ye de lokwa makolo ne ezana no bien akosala quelque chose pour kote likolo kote na ye o ebeba ki ebonga ozomona iska na ko comprendre na bia voilà poso ki abinanga poso ki na makone bébé ezama be do makole ezana no bien ezana ki mosunite o ko ezana molimo ezana batu mususi ba beba mobimba na bango sa beba donc pas na bang pas na ye ata sali repentance nzamba olimbisa susu te pona ekoma de atrota pose beba nyonso elingo bakesi ba beta o déjà caché à 666 marque de la bête déjà sozon po déjà batu bazozwa de na molimo makamnyo savoya na mosune banda na molimo ozomona so si ba beti o déjà caché à 666 yeba ke so bebi na o mobimba ozomona do denilesi azana chance ebele ya kozonga suna bonzambe yona landi na video moko wana asali video mo kitoko na sepeli mamba lobi wana na tela bina ta photo po boye ba nini yango na tela bina ta muke donc alobi makambo kitoko alobi azongi lisiko bonzambe atiki ba makambo wana badeko ke na muzika mukito totala en tout cas je suis denilesi nazobonde ya pona denilesi mabe moko te ke komela denilesi to moni modi jotande ngazobondela oyebi hey papa kimbanga lobaki tana bango ba muto mona na bango na poasa bomo na bango ye bolumbu na bango ye
ngai kimbangu nalakaki bino. Ozomona doki tozomona bango yango biso badeli télévision oyo tokomonaka bango bakobima na poasa misala na bango ekobima baoyo bakolanda bango eza bato deja si babeba mobimba na bango si babeba bengeli bazwa deja bamarque de la bête na baoyo babotama bademon bango nde moto bakolanda bato oyo. En tout cas nzambe amona biso eza deja combien 35 minutes. Ok, donc makambo oyo nga na moni na 12h ya lelo le na obondela nazobondela na 12h naobondela na nga nazo koadore nzambe nazo koyemba nazo koadore nazo koyemba bandeko na nga na comprendre kutu te soki ndenge nini yango mbala moko na moni nazomona ngai sikoyo nazomona bana ya Pasteur Marcelo. Donc namonaki lokwa bato namonaki bato mba moko ese tuve ngandeka nazo yemba na bo na se tuve ndeti nazo landa sko bato nazo kokanga bango bakende te mba mona eko tala boy mba moko ngasiko nazo loba namoni bato non na yeba ite boso eza banani mais na se tuve sko nga nazo landa bato na boke na bango te poani bomi mabano na cimetière bozo mema bana Pasteur Marcelo on a so benga bozela pardon na longola ni on bazoloba ngasiko nazoloba bandeko na nga ezaki ndeti vision me nga mpe naza na kati ya vision na do na koti ngam nazoyemba na nga adoration mbala moko alepo nakese etrouve quelque part bazokende na bana ya Pasteur Marcelo bango nyonso baokende bango na cimetière baokende bango na cimetière ngasiko na landi bango namona liboso bato nayeba eteke eza banana mbambo nazokima bango na yo na bokende bango na cimetière te baoke cimetière te bana o bakokende cimetière te baoke cimetière te botika pourquoi bomema bana ya pourquoi bomema bana Pasteur Marcelo na nzambe na pardon bolimbisi nazoba pourquoi bozobema bana Pasteur Marcelo na cimetière mpona ni bokende bango kuna bakokende te bakesani bakekoloba makambo nini bino boyebisa bango bakeloba makambo na cimetière bakoloba eloko te na cimetière bano baoke cimetière te nakangi bango nakangi na bi bakokende cimetière te bana oyo na cimetière na boyi na bandeko na nga na molimo nde tokota makambo bato nzambe famille mama Blanche kutu ta mosusu balali bazoyeba te bana bango baa na danger ngai ana molimo na se retrouve na yebi te so baomema bana ngo na molimo me bato yango bazalaki wana namonaki bato me bilongi na bango nakangi yango te namonaki bato bilongi nakangi te namoni na bana me bilongi ya bato baomema bana ngo na cimetière bakekoloba makambo nde namonaki bilongi te bazalaki mo ebele do bazomema bana na cimetière bakeloba makambo na tombe ya mama na bango bakende koloba nini kuna bakekoloba nini bandeko na nga video oyo ezosuka nayasi message oyo mpenza na opesa yango na video mosusu naosala yango video na ngai nasala video mosusu me naosala video ka makambo oyo mpo le nakomi kosuka koloba ngo boye nde naimona gravité na mpo banda 12 nazolenga ngabi nzambe nango likambo nini na bana bato naza si bana na baza bana bilembo ya nzambe bino baparent bobungi na bino boteki baame na bino botika bana nzambe asunga bana na yango na osala video mosusu mpona koexplike bato vraiment babondela mpona bana eza vraiment sérieux nzambe amona bino nasukisa na video oyo yango na ninge nalobake tobondela mpona Pasteur Denis Lesi vraiment nazokwaki aza mutu oyo nzambe azokoutilize mpe na video na ye oyo nazotiela bino naozwaka moke wana mpo nalingi te video oyo eke molai mpo bomona makambo alobi kuna bamosusu bamonake Denis Lesi akomi na suka me eza suka te ta mosusu eza nde bandeli totala nde tozokende lobi. Merci. Le monde a évolué aussi. Donc, moi, on était égoïste. Et puis, on a exagéré. Et puis, on a crucifié la personne. Je ne sais pas, je n'ai pas encore vu le Pasteur Marcelo, mais quelques personnes que j'ai parlé avec, je peux vous dire que j'ai perdu même un partenaire qui me soutenait beaucoup.
qui me donnait Ah, des fois Bongi, $10 c'est un 000, partenaire. 15 000, des 5 000. Il m'a appelé directement. Quelque part, il m'a dit, je quitte, je suis plus avec toi. Quand j'ai demandé pardon, il dit, oui, ça, tu l'as fait, mais je quitte. Parce que tu as été un peu trop fort. Et je suis d'accord avec elle, j'ai perdu et j'accepte, j'assume mes conséquences. J'étais égoïste par rapport à ses enfants. Les jours où je verrai passer Marcelo, je le regarderai en face. Vous allez parler aux enfants aussi? Oui, je suis prêt à demander pardon aux enfants. Oui, je suis prêt à demander pardon à... Parce que les enfants, ils ont grandi, ils comprennent déjà un certain nombre de choses. Oui, ils ont compris. Donc, Dans la vidéo oyonde, eza vraiment alobi mamoko ke alobi ke atiki ki pétage wana, abi atiki ki pétage, azongeli vraiment makambo ya Nzambe, boye a perdre kutu ba mina ye likolo mam. Oh, c'est ça, ba vérité ezalaka bongo, sozo baka vérité bato musu ba okima o likolo vérité na yo, ozomona me accepter yango, abi na ndimi yango vraiment, c'est ça. Donc asengi ba bolimbisi pe awa lobi pe so akutana passé Marcelo asenga pe bolimbisi lisusu seke wana no bakutana ki te mais pas passé ngefabi ke si bakutana ki basola ki donc eloka na loba pona batu o bazoloba ki o biso toza babantu baza bongo te mutu akufi nanu oyebi toloba na liboso na babantu na tolata bakolante biso babantu tolata bakolante base nyonso edesine mutu toza bongo te biso babantu toza bongo te toloba na biso babantu lolenge tozali na ndenga respect oyo makambo omoni Nzambe aza Nzambe bandeko na nga makambo ezoleka na communauté na biso na mboka na biso Congo Nzambe afanda tala kaka boye o baza babantu natika na nga bato balela na bango bayokela Marcelo mawa tala natilaki bino prophétese wana oyo atiaki message kitoko nalandaki yango na bite natiela bino pe alobi ke l'air azobondela pona wana kutu mwasi wana akufi te Nzambe atalisi ye ke mwasi wana boye ale l'air azobondela Nzambe ate yo yebi ye ozomona Nzambe nini atika bana na ye ebele bayokaka mawa oyebi ke makambo oyo ndenge mama Blanche akufi bato ebele mitema eswaki ata nga mo pe personnellement mitema bato eswi sikoyo eswi mba moko bato ebele bayokela passé Marcelo mamenga na yokela ki mate pona yeba ke akoki koza pe na kati ya liwa ya mwasi na ye ozomona na yokaki mate bato be bayokaki masiko Nzambe wana kutu oyo atiaki mama prophétese Jolie atiaki ye yo yebi ye Nzambe wana atika bana na ye bayokaka mawa azelati bakokunda bonga banda koloba makambo siko Nzambe na ndeti Nzambe ayebaka biso bien avant ayebi ka deli ndenga zana so na yebisi ka makambo boye lelo ke Marcelo amela makila mwasi neza na mutu na ye adeli na kosela ngo video kaka lobi ozela te oyebi ke Nzambe nga oyebisanga te nga ozela no bakunda bonga yebisanga angozela bakunda me Nzambe azelita lobi alebino bato ya mokili nayoki mpe Denis Lesi alobaki yango alobi ke normalement bato balobi na nga nasalaki mabende nalobaki avant fale nde nazela bakunda do totika na biso bato bayoka bamaboyi bato ebeye balalaki te mpona liwa mwana mwasi esalaki bato pasi mobali ne mawa kozala ndenge nini pase Marcelo kozala ndenge nini Nzambe alinga mwasi na ye mele bayoki babiso badelino tolobi bayoki Denis Lesi alobi mbala mo babi badivision mwanda babi te akozala coupable makambo oyo ya liwa oyo ozomona botika koloba bongo epi bamisu baoloba ke ndenge tozoloba omoni ngai Nzambe amikoka te po aloba makambo nyonso kaka na nga Nzambe tellement makambo ezalaka ebele makambo ya molimo toyebaka mokie oyo na ngolu na asalaka revele oyo ndambo arevele ndambo le bokangisa yango bocomprendre makambo nini ezoleka ozomona Nzambe ndenge azosala na biso alobi kuna pa prophétese mosusu wana ayebisi alobi ke bango mibale baza mutu moko bango mibale bayebani baza mutu moko pa mosusu alobi ke oyebi makambo mpe mwasi asalaka ozomona donc place mosusu alobi mpa na nga alobi ke makila mwasi na eza na mutu na ye donc lokola makila mwasi na eza na mutu na ye
nzambe peka alobi peke bango mibale bakote na bango na baloji wana yango nga sikoyo esika na ye comprendre swati mobali muta initiaki mwasi na makambo mabele aka initie mwasi bakoti bango mibale sikoyo na pa na bango kuna nde ezala mpe lero ozomata gwa mpe mpo basacrifice ekendaka ebele eza mpe na baniveau na niveau balianaka mpe kuna ozomona balianaka mpe bayebi ke mwa mwasi oyo ndenge aza bwazali na niveau ase mobali nde akoma niveau likolo mwasi ayebaki te ozomona alapres yango ekosala ke swati le mwasi wana akufi parce Marcelo nga mpe na omona ayebaki mwasi na okufa yango asala bamambo ebele oyo asalaki avant apibliaki nini moko ya lion apibliaki nini moko ya lion oh seigneur nabosenku wana na oloba te nde nzambe apesi nga explication ya publication wana ya lion oyo parce Marcelo apibliaki mais nakoloba yango te mpo nazokangi yango mobimba te nakangi yango mobimba te nakoloba te mpo naloba te n'importe quoi na comprendre bien te nzambe aexplike nga me na comprendre yango bien te ayebi ke na comprendre yango te alimbisa nga nzambe aexplike nga yango ozomona lokola nazalaki na émotion kaka na 12 heures awa lokola nazalaki na émotion makambo bana na ye namonaki wana nde nasusumukaki nde nazokamwa lepa nzambe abandi kolakisa nga image wana na profite na tiela bino amwa moke ba oyo bomonaki yango te image wana naluka ndeko moko aexplike yango mpe amwa bieso na omona ye donc image wana parce Marcelo atiaki nzambe apesi nga explication nango me nakangi yango te bolimbisi donc apubliaki yango mwasi toyokaki mwasi akufa ye le 12 mais en réalité bato mosusu balobi ke il paraîtrait ke akufa ye ne banda le 10 parce Marcelo apublie lion na mpanzi na couronne apublie pe lion mosusu na couronne na bana 4 ya balion pembeni wana epuis lion wana apesi mokongo batieti baflèche na mokongo wana nzambe aexplike nga baflèche wana explike nga vraiment mais bolimbisi vraiment na oloba yango te mpo na comprendre yango malonga te nzambe alimbisa ozomona do yango wana esika na ye naloba ke ndenge eza wana ti apiblie bongo ayebaki liwa mwasi akufi bazala bazalaki bango mibale ensemble mpo bamisu balobi baprofesi mosusu na yoki totika koakize Pasteur Marcelo ke ye ayebi liwa mwasi ne Pasteur Marcelo ayebi liwa mwasi ne ete eza mwasi ne ye moko andimaki liwa toboyi te nzambe lokola alobi tondimi kaka nzambe moto alobi biso tondimaka nyonso toexamine kaka donc lokola mwasi ne andimaki liwa yango akufaki sikoyo mangapa na nga nzambe abimakila na ye eza likolo ya moto ya mobali na kotambola nango sikoyo ndenge eza wana lokola makilani eza motu na eseke bango mibali lokola bazali na kati ya loge eseke Pasteur Marcelo aza coupable soki mwasi moto amemaki ye na baloge mpo koyoka vraiment nde balingani elai na mwasi yango mwana 15 c'est bizarre eza ma bizarre makasi eza mpe mambosela analyse mais nasepeli vraiment nzambe apambola la danoise na baanalyse ne wow la danoise ko en tout cas te nzambe ayebi otravaille na bato omoni bato mosusu omona osala mpe mosala nzambe na façon moko sans le savoir oyo mpe lobilobi omona mpe azwili yango mpe bacouronne nazolanda baanalyse ya la danoise wana en tout cas vraiment ezozala kitoko mingi makasi nzambe amona ye vraiment nzambe amona ye mpo azozala hypocrite te asala soki bamisu baza bahypocrite soki alobi ka akotela ne Marcelo akotela ne kaka sanke bamisusu omoni ko mutu soki ozokotela mutu aza coupable nzambe azotala omondi nzambe azotalela azodongola yo kotala mwana oyo tala surtout soki oza ya nzambe ozokotela mutu oyo aza oyo nzambe azolinga bimisa poasa bino bokomi bavocat du diable mpona koya kodefendre ye mpona koya kodefendre ye koambuye bato me boyeba nzambe alongaka kaka nzambe balongaka ye te nzambe alongaka kaka nzambe alongaka kaka ok avant ekata nameka nyonso emikateli te naotiela bino video oyo ya lion ya lion au passé Marcelo asalaki na lukango natiela bino merci nzamba mona bino mbo ya Marcelo tunasi auti botika biso eliwa na eza ndeko elobisi liwa ne sel matériel oyo kandeko oyo netezo bomona ngwa mbani ya liwa na ye bandeko yango toyaki bandeko to osolola
Qu'est-ce qui s'est passé? Image au bon moment, Pasteur Marcelo a publié image où on avait il y a loi il y a mois Sinaï. Et du coup, bazo ko pesa bazo sala bazo interpréter bazo interpréter le kambango il y a image oyo et explication message en sima illustration et l'eau dans circonstance le kambo koinde et zobangisa peso sala moi parce qu'il y a des choses qui font réfléchir. Alors, c'est quoi la problématique? Ah oui, Zali, image au besoin mon Zali. Pasteur Marcelo a publié image au n'avait elle au Monsinaï. À lobby boy, à lobby, tout en amour, à commis boy. Laisse-moi lire ça. Come on. À commis boy. N'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir. Chaque succès cache un prix. Ce qui est vrai. Quiconque veut diriger les autres doit se préparer à endurer les épreuves. Ah, c'est fort. Et na image, na illustration, image toujours où le roi lion a la couronne. Na rambukoto toujours où certainement reine. Moi c'est la lion. A la couronne, mais ba massacrer la ciment, ba bétier, ba flèche, ba bétier, ba machette. Ba massacrer, en d'autres termes, à babomier. Atiki du coup bananine. Tout le monde a dit sur 4 bazini maman na bango. Et awa. Et par rapport à bananis né, tu veux passer avant cela bananine. Azana bana 4. Ou va msou balobi. Oyo ezali yemoko. Mais où est sacrifice en fouti. Ba msou balobi non où ezali liona. Moi si, il va aller la couronne, mais du coup, il doit subir. Et bandeko, makamboyo, makamboyo, lingisangai, makamboyo ça passé. A posté image où on avait, il y a liwa ya maman. Mercredi de Zoïs Sango. Et je crois que c'était le même mercredi où l'image vous avez posté. Mais je crois par rapport à ma soupçon, maman a koufaki lundi. Et bon, qu'on a tout côté pézaté, tout le belala nous image. Les amis, par rapport à illustration, la signification, l'explication au Batouba Pessi, ils ont cadré. Ouais, parce que le faire au public en circonstance où elle loi, c'est un message, ce qui est vrai. Et le message, on parlait de qui? Moutoune Tounami. Bien sûr que c'est de lui-même. Bien interprété par Lyonceau et bien interprété par rapport à une autorité, élévation, gloire, ou papa Abiswa Zanango. C'est quoi Bandego? Awa wangane olubanini. C'est vrai que bah rumeur, bah soupçon, et bah nous étambolara déjà occultiste, tout ça. Tout est dit. En fait, c'est pas ça le problème. Mais ça, j'aurais personnellement n'ai ça. Et ça, quand on a les gens dit ça, bah ike. Aza clair, à l'obiboué. Bon, via la couronne, à battu sous tes choses après, prêter au papier. Derrière, couronne, nyonso, et bon, on a pris, européen. Derrière, gloire, nyonso, et bon, on a pris. Quiconque veut diriger les autres doit se préparer à payer un prix. Bandeko nanga, et ça, la réalité, moko, où ils ont un monde occulte. Réalité, moi, réalité, on est là-bas. Lorsque le diable a ciblé, a approché pour le cas gagner, le toit zoyo,
akoyi biso teke na Satana. Akoloba na yo teke nonde eza boye. Yakanga na opesa gloire. En retour, il faut que ça makila to batu. Non, 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 non. Une façon de flatter les hauts. Ou avec ceux que non, ça n'a rien à voir avec les sacrifices. Ça n'a rien à voir avec les mauvaises choses. Et quand tu seras gagné après, n'étant rekomaki, basaleli au bazali dans besoin. Et du coup, imposer makambo okoka. Les amis, lorsque j'ai vu cette image, n'a pas explication à donner de gauche à droite. Il n'a pas se rappeler na maître Gims. 4 ans passés, les amis, Gims a ça la clip pour salama. Quel est les réseaux sociaux, les prix à payer? Même mes messages. Sur beaucoup de YouTube, vous les prix à payer maître Gims. Bandeko tomoni image oyo passé Marcelo a publié kiango mukolo o mwasi na kufaki nde a publié ki image oyo siko eza na omoni image elobaka ba tableau elobaka donc muto a dessiné azo lopesa message siko message ni passé Marcelo a pesi biso na liwa ya mwasi na ye yango oyo yango oyo. N'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer les prix qu'ils ont payés pour pourquoi? Pour l'obtenir. Donc, to envier couronne ya batute. Atisko lion anana couronne. Abi to envier ba couronne ya batute pour osoki ozana prêter ya ko payer prix oyoye a pesa ki a futaki. Ozomona. Donc, message o peut-être ils en a deux sens. Et cause un message moko ya mawa. Bokitiste ne baza bongo ba comprendre les messages ya passé Marcelo ko le kabiso. Ngako na monika chaîne ngo na monika vidéo ngo ya ba lion oyo kaka na vidéo mo mbali oyo. Na monika pana ye. Na moni yango te somona. Donc pourquoi qu'on publier le kaboy? Et puis à tes lion, mususu on appelle lion lisusu, to éviter sur les lion to lion ni to éviter. Oh wana mususu po ba lobi ke lion azala na ba so ba poil te so ginde ni te, donc ozala ye moko. Donc so to te siko wana eza lion na couronne. Ale place osko ba na mukongo ya lion wana ba tiete ba mbeli ba chubi bambeli sacrifice donc na simane ba chubi bambeli bana 4 considéré pe passé Marcelo azana bana 4 bana 4 bana wana pe ya lion baza 4 deux ans langage moko makasi oya lobi message makasi awa alobi quiconque veut diriger les autres doit se préparer à l'endurée des épreuves. Ozomona donc peut-être passé Marcelo na monde wana bazomatise grade ba proposa ki grade ya munene. Nzambe na ngai heureusement makila mama blanche eza makasi ekotambola na ye partout azali makila mama blanche eza na ye seke baimba matise grade ya minene tondeni po yango ye moko apesi biso message neyebi te bomona yango te nabendela bino nosandeni mpo na obendela bino bozela noluka solution notiela bino na monene ozomona eza message mo makasi natiki bino nzamba za na moko tobondela pona bana wana merci nzamba mona bino amen zomona tokoloba bandeko nanga tokoloba mama deli yo likamni na passé Marcelo zandoki problème ya te bandoki babenga bana nzambe bandoki biso pe bana nzambe tobenga bino bandoki c'est ça tozana mukili okanisi biso totikila bino mukili totikela bino mukili te bodondwa non totikela bino te mukili wa nzambe na biso ye moka desida kobimisa bino poasa bobima poasa bomona bango ye bolumbu na bango ye
ngai kimbangu na laka kibango. Ah, voilà. Bon, mon non, bobimi te. Bobima posa, bo se reparti bien avant. Bo kende déjà kamba e, bo kende déjà kamba. Bo ke tika bakisi na bino. Bo na place mso ke tika bakisi te. Parce que masolo kende ka kamba, makila mos ne to tambula na ye. Nebite so bemba me mabana na cimetière pour basani. Pour ba loba maloba ni kuna. Ba utiliser banana te bande kuna. Na landa bon pa na kale bango. Na kale bongo ke na banote bumbu ke na bana mosi bana ya passer par bo kende na bana ya passer Marcelo na cimetière ba ke loba makamni bano ba loba bana baba mike ba ko ke loba na cimetière te yo bande ko bo permettre te nzambe bato ba ibi famille ya mwasi wana baboya bana na ba ke cimetière ko loba makambo baboya ote ba ke tala tomba mama na bango eza makambo spirituel biso to bunda ona na molimo to bunda na ona molimo. Merci nzamba za na bino. En tout cas c'est qu'ils ont ma bomba mimo makasi. Baimba ke sala bana ona cimetière kuna. Oh. Et normal te. Bana ba ke loba nini kuna na tomba mama na bango. Na molimo pe lisusu c'est qu'ils ont makambo mabe. Tu mbo mema bana na molimo na tomba mama bonto na butu na minuit bo kende nde bo mesan ko ke na ba cimetière na ba minuit kuna ko invoquer ba mort bo mema bana na te pole bo mona tamsu mo nzambe na tika lo bebele ozo mona tamsu bana ba ke koloba po bazo comprendre c'est que makila ya mama bana na eza tellement makasi ezo landa passer Marcelo nde nzamba lo ki partout tambo na makila wana alelera oyoka bana balela mama tika papa tika la na biso po ba wei ba yokaka ozo mona le ba oyoka bongo mo mama bon lera oyoka bongo bana baleli ale na bana tika papa bokanti bo sala bongo nzamba za derrière makambo oyo bo confesser bo bongo la nde mitema bo confesser bo bongo la nde mitema na tiki bino nzamba za na bino merci